plaisir à koyoka yo. Oza bongo na liboso ya émission na biso ya vie publique, toza bongo na plateau. D'abord, on a remercié, on a mis au précipice opportunité où on a eu l'émission, la première émission de l'année 2019, et ça, on a mis au Bobis Bafema. Na yebi ko koma bi moto na Nzambe, alors on va dire la bonne émission de la vie publique à partir de 2019. Donc, pour pas mourir de choses nous, tout ça qui projet à Coco en 2019, nous, le comité, mais nous, c'était le comité. Donc, on a quatre na bisoté, na bisoté, kasipo na maraboli, on a tout ça dit, donc, qu'on remercie, que pas mon sous nous avons sélectionné biso parmi les vivants. Et nous avons parmi les bondeliers, solo, où nous avons couvert la population, la émission, tout la niveau de ce tour. Nous avons tout banni à nos cas là. Donc, nous avons fait ça une vie, fait ça une bonne santé, affiné les ressources sur la vie du public. Donc, il y a déjà un peu fou à ma mère. Nous avons allé dans la communauté, quoi. Abou à la vitamine T. Donc, nous avons apambola année où la même coup, la personne a la priorité en Zambie. À ça, nous avons connu la personne a ici quand tu as connecté ça dans la neige. Où tu as dit, malade, accident, surtout satanique, nous sommes aussi quand nous parlons de puissant de Jésus. On a la caca moutou, motilaté. Merci. Merci beaucoup, Bobik Mapema. Mutuna na bizali bozo ndo tuna olelo oyebi ke mboka ezebo na mbutu tuza koluka koyeba nani oyo bakobimisa président. D'abord, première question, on a eu l'élection nini eleki ojuge yango comment, eleki bien ou eleki mabe? Non, biso tout oyebi ke wana eza élection te, wana ni élection chaotique, tokobi nango élection te ni sabotage. Donc, il y a sabotage, la provocation, comme ceux qui mais je crois que surtout, les animaux, quand on a la maman, quand on veut dire que Kabila a qui peut organiser des élections. À l'identité. C'est nous qui allons nous qu'on va quitter organiser des élections. Alors, même qui allons qui peut organiser des élections, disons, mais qui allons représenter les États-Unis d'Amérique. Alors, selon le raisonnement là, il fallait qu'il y ait dans l'élection que vous avez en 2018, tant Kabila Tchaki va hypothèse dans la machine à voler la protection à Salakirana pour machine à l'autre milieu. Donc, machine se couvrir ensemble les mots. Il faut vraiment 100 000, 125 000, 150 000 ou 200 000. Mais tout le monde est monté. Donc, on a même des bureaux, des il y a eu des bureaux sans machine. Même les petits bâtiments, Yundi, Boutembo. Cela veut dire que la machine là-bas, on ne peut pas voter pour les Arabes. Donc, c'est une nation, il y a eu prétexte la Salati. Donc, il déteste avoir la raison pour ça, celui qui s'est dit avoir la raison. Alors, la tienne, entre parenthèses, la zone avec Cameroun, le bâti. Les États-Unis, le bâti, qui va s'imposer la console à que, bâti à matériel, tout bâti à superviser à l'église catholique, exemple, la matériel sous autant que l'élection est fiable. Mais quand on a constitué la machine à voter, dans toute communauté internationale de vie, silence. Mais vous allez les dialogues à côté, un Kabila nous qui fait élection. Quand on va faire un dialogue à côté, la communauté internationale d'abord avec la Ligue des Congo, ils allaient inclusivité. Les mêmes décisions d'avoir pour la dialogue à côté, pourquoi pas quand Kabila a comme la machine à voter dans la qui en est. Vous devez comprendre. Donc, après, tu connais le niveau, tu connais les élection chaotique, sabotage, élection bidon, élection côté la monde, c'est ça la mabouno. Il y a un côté avec pour élection, il y a seulement les alliés la moto avec gagnant, il y a seulement les moto à gagner, parce que peuple a raison battre à ça le choix naïf. Mais au moins que attention va publier pour la meilleure mabouté, on a eu moto à gagner, mais certitude des amis. Tous tes amis par rapport à l'élection de Salabati. Voilà. On
Vital Kamerhe pembeni ya Félix Tshisekedi ozomona ngo ndenge nini oza d'accord nango ou oza contre yango? Merci à toi. Changer la nage na ngai te na mababu banaka naza pour Vital Kamerhe te personnellement naza pour Vital Kamerhe te mais eloko makasi fo yeba na politique naza pour Vital Kamerhe te mais na politique ezali art de se faire des concessions mutuelles. Babinemi na politique ezalaka te soki aza tenu na Félix lelo eza mabe na solo bakoloba oyo balingi bota bakemaki na Genève azalaki mponi bamonaki mabe te to mabe sali alobaki ke bafélix interesi na ntina oyo abengaki mpe naye Kamerhe maintenant naza moto ya Kamerhe te nalinga ya position na ye te nasutenaka ye te na ochange na ngai nanga te naza kisala bato ya ndenge wana mais na politique enemi ya boye azwi na politique azalaka te po vale ozotala ke projet Félix bamona lamuka bazala badivergence mais atutaki mpo na Martin Fayulu ozokomprendre na sens moko positif cela veut dire politique aya baréalité bele soki ya politique ezalaki bongo Nelson Mandela alingaki anégocie na baafricaner te parce que baponi bandeko na bango na bapartage toyebini pasa mais Nelson Mandela anégociaki na baafricaner atiaki kutu pite ebota vice président premier baoyebi yango soki tokebongo babelge bazali bapremier occupant ya congo mais bakasavubu babolitango bamimuro banégociaki na bango ifalaki mpa banégocie na bango ezala avant indépendance tina po indépendance basololaka na bango donc cela veut dire politique eza na réalité bele nga naza membre ya UDPS effectif te naza tisekediste naye na tiezala na UDPS te nasutena kaka UDPS naza na pouvoir bamakambo ya te na kopona oboye epuis point de vue nanga eza na mitanga ya mai na kati ya fleur donc même soki nalongeli yango te ozojuri na ye kote mais pile ke naza pour démarche na ye te donc ezalaki te ya UDPS parce que so bakomisana grave boboboye mais na Genève ye Kamerhe azalaki tomonaki te kaka Félix te bango soki bazali babenganaki ye te donc bango bango bateservir na bavoi na ye mais ye moto balingi ye te na marche bakenda kosala contre Félix avant na Genève Vital Kamerhe bazali na ngambu ya bato ya lamuka okomprendre babenganaki ye te bango ezali eza faux débat pour moment débat malamu ezali nécessaire maximable po vote président soni mboka eza na état de droit tokoyeba kolimite motu na motu oyo efandeli eza na mokili osalaka mosala nga mokanda na yo oza étranger maintenant so okoma suisse loi ya suisse eyopesa bavantage na yo eza mpe kolimite okoki kozala mingi na mboka ozali mpona tozali mboka ekoma état de droit bisika oyo tofandi eza bamboka na biso te na bato ebele baza na baexotique baza na baboutique bafuta batate bampo na bango basalaka oyo motema elimite mpo bamboka oyo toza eza na balwa donc susi na biso yango wana kwa merci beaucoup Bokis Mapema na ndenge oza kozwa tana ya kopanza poke na émission oyo kaka te toza koloba émission liboso ya 2019 Bokis Mapema oza sûr que bakoki kobimisa candidat moko ya opposition en tant que président puisque emonani yango ke baopposition babimi premier soit kozala Félix Tshisekedi soit kozala Martin Fayulu en réalité mais oza sûr bakopiblie moko na bango makambo olobi ezali question moko ya bien position eza mobulu dans sens que tomoni biso to avant élection nini kabila bimisi basoda partout basoda rwandais adesarma basoda na biso donc atia arme na biso na compte temps arme ekoma kodirige biso na lui arme rwandaise et puis na ndenge ya bamakambo oyo biso toza nango bainfiltra biso bisika nyonso tozomona ke soda moko azali ta mosusu colonel congolais aza titulaire na secteur tel yeba ke mokonzi na ye oyo aza inspecteur
na biso tuna toyebi tondimi ke Joseph Kabila akopublie opposant comme président na sens ayebi ke élection esalemi nini ezali mabe mais soki apublie candidat moko ya opposition comme président eza ke amitimonani libulu na ye mpo bakunda ye alors na nini kozomona réalité eza ausala yango te carrément soit akotia akopublie Shadari par force soki peuple congolais tondimi tokufa tobengani bango parce que peuple aresiki peuple eza te soit soki nzela eza bien te bamoni esimba te akokamata cour eanuli élection elobi ke élection ezali bien te ye batutu balobi partout na monde baélection eza na te ya mabe apres wana ye atikali lisusu neti transition moko alors soki lisusu peuple alimi akamati abengani ye Kabila na makasi ayebisi ete vraiment moko eza incapable ya organiser d'élection ye olenga po démissionner parce que ozali posé éternel te ke avant ye na mafoto osala remise reprise na 2016 organizaki baélection te 2017 pareil 2018 pareil donc démissionner mais ye akolinga te dans un rapport ya force ya makambo makiza mais peuple soki alingi ye moko alingi ke asauve mboka na ye akosauve alors batia yango te na mitu ya baopposant poni Félix apesi moborde te beaucoup des aventuriers baza awa na bayoutube Félix apesa moborde nono estce baaventurier nyonso to baza na bayoutube oyo baloba makambo opesa moborde po baloba Kabila dégage Félix apesa bango moborde po baloba ke Kabila tokobenga na ye Félix apesa bango moborde eza hypocrisie estce po babalela bana bango ya makdo Félix apesa bango moborde Félix aza basistem social to aza basocial ya bamboka archifort peuple aseliberaka ye moko pasi oyo kongola azomona c'est pas opposant ka moko tazomona tous les opposants eza Martin Fayulu eza Félix Tshisekedi bango tout baosouffrir donc elobi peuple aza destine na maboko peuple ondima ye moko so Kabila tie Shadari na makasi tokobenga na ye ye moso ata basekuru anili po atikala tokobenga na bango wana eza initiative moko ya bien oyo libere mboka mais tokobengana bango na niveau nini il faut sur le plan populaire ou tokosala ni biso population congolaise mais article 64 oyo ya constitution ezali changement populaire ezali droit congolais nyonso ya moto nyonso to oyo alingi kosakapare kozwa pouvoir par na makasi to kosemaintenir na makasi eza na constitution ya biso mpe ezali ya droit kobima kobema na ye c'est ça donc cela veut dire sikoyo nalobi ke ezopenga te motabakama nango ndenge ngwanda asalaka awa ndenge baboketu balobaka se archifort kongo ezali ya opposant moko te bango bafandi na poto awa baza ames oyo yebi ke aza na monopole ya leadership koleka bafélix bateso to kitapesa moborde po bisika awa azali asala ta audio na whatsapp di bodistribue audio oyo bopartage yango partout congolais bino libanda est ce que na pose question jour oyo tomonaki biso nyonso tout ke Kabila lobi émission eza le 24 ekomi le 30 ekomi le 30 est ce que peuple kokoki kosilikata bengani Kabila esalaka bongo est ce que mokolo ezali ke beni butemo yumbi bakovote te est ce que peuple akokaki kobima te mais likambo ntango bapusaki baélection puisque Félix Tshisekedi andimeke abi wi tondimi topusango le 30 so aboyaka peut-être elinga kosalama Félix Tshisekedi andimaki abi wi tokolanda noti le 30 mais soki aboyaka ke l'élection ke le 30 peut-être population ebano abima Félix Tshisekedi le 30 alobaki na compte ya bango na parti politique na UDPS cela veut dire UDPS ezali kaka Congo nyonso tu te est-ce que oyebi ke le 30 le 19 au 21 septembre 2016 mobulu oyo ebimaka kati jean papa Tshisekedi soki peuple Congo ezali ya clairvoyance ezali toza peuple moko ya kotelema oyoki bakokwanima na Kabila est-ce que oyebi ke le 19 au 21 janvier 2015 oyo ya 427 commune la fosse commune ya Maluku oyo aboma 14
Est-ce que Kabila a modifié l'article 220? Est-ce que Pepe n'a dit non Kabila c'est là qui m'a pas celui qui a dit déterminer dans notre Kabila de contrôle. Cela veut dire qu'à l'un de la commune, implanter la République démocratique du Congo. Mais comment ça fait que le Congo est un pays laïque? Valider je crois que c'est la peut-être que l'amitié, il va dire la ville morte, il va mais la Congo, c'est la Mobutu, disons. Il va dire que l'Église catholique, la terre, la salle, la musique, la maman, c'est pas la base du matin. C'est la ville du matin. Il va dire révolution. Quand on dit la leader, on va dire, il va passer sur la cour, il va à 3000 personnes. C'est la vie du matin, du matin, dans le pays laïque. Il ne faut pas tout rêver. Et puis, révolution, c'est ça, on va faire pour Félix, à l'Église, pour la liberté, pour la Congolais aussi. Félix Bain, voilà. Voilà. Pour que Congolais fasse un Congolais à l'habitude. Cela veut dire même si on pose une question, ce qui Félix, alors qu'il ne va pas dire, ce qui fait attention à la dignité, la question est simplement la tête. Ma tête, alors qu'il m'a commis, que nous a bientôt, à faire une belle ville monte. Vendredi, le samedi, va respecter. Non, va t'apprendre, n'a pas moi, hein. Merci les gamins de lobby. Les gamins de tout nayo. Félix, quand nous sommes dans la caméra, avec les trois du pouvoir, il y a mon aki Olanda qui yango na accord ya Kenya. Ba bien nous on va poser clé tout à nos fait tango caméra. Ni donc on va les cambois.
élection soki tozima na ya 5 ans totiake bandeza to bandela lisusu élection ya Félix abaka pakembo kaza pasa mwana kaza makambo ya mabe bande solo limaki ya eza clair alors moi sikoyo tunaona bakongole baza komante te bakongole totika motema mabe tala eloko moko mwasi ya Félix badiaboliza ye awa aza rwandaise oyebi yango po bato nyonso tu ya este bakoma barwandais to barwandais soyo motobi na mutu akutembo okeba oza rwandais to rwandaise na campagne électorale mwasi ya Félix amemi aketi na village natal wana kisi ndako na bango kinala moto ya secteur esali soni bamike monte salon mwasi na ezali camerounaise ozo comprendre mais motalonais waka te avec motema mabe wana na bahaine tribal na esprit mabe wana yango monozanda beta biso toujours na confusion toza biso tu bacongolais congolais moko te aza congolais moko te amitya odosi ya bacongolais nozaka bafantirie mibale lokola Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba Judas Iscariote bana bato banaza bapoids ya opposition poids ya opposition te bakozalaki oyini mbongo ya bacongolais obomi mboka oyo Kabila lobi nazosolakana na Judas Iscariote akendaki na mbongo ebele makendaki na kosuka na komi biembika okomprendre po kolobaki ayiba mbongo ebele bato bazali bakolaka na Kabila otolo bamojour wana bamoyidi bato ya ndenge wana tipe imagine bango nde lelo bazali tike baza bateneur de leçon ya opposition tipe imagine ça na ye moko azwi mbongo elike ya kabola awa na diaspora sauf bino adide masuki boza baboncher botravaka boza nde nalandaki ndeko moko alobi ke oza anesthésiste oza intellectuel parce que anesthésiste a n'importe qui te donc koyoka bino koti na makambo ya te mais tous ces gens là de baboketu bafamille kusanika bapaster bebo tous ces gens là baeso ce sont des gens corrompus bafonner miyindi baesco baza bénéficier ya makila ya bakongola me bato toki ya ndenge wana kika ya bafantier bongo na biso te avec bahaine tribal ocomprendre yango elobi ke Félix Tshisekedi aza pour rien na bato bakokosa na makambo te ko asilaki konkala boye bo lwani na wana peka ezopeka bajean pierre bemba oyo awe katunda afalulu ke manda ya 5 ans baoso baorganize baélection baza banani mpona nini oyo wana nalobi yango te mpona nini wana tuni question wana te nalingai koya na bana ekoya mpona tuno yango me kolo bimisi yango topanza poke na yango voilà biso tu nanga bato bazolanda biso lelo na émission na yango ya monene biso tu toa bacongolais toa na même droit cela veut dire baferi ntango tokenda awa tokenda koyokana soki jour asine contrat ye moko population ntaya kosinile contrat te eza mais ntango ekokoma soki akebi bato nyonso tu basepela soki akebi bato tu bawolola ye esala mabongola wana makambo ya mboka kongo ya biso tu tozotala te ya politike nyonso akila yosala bamakambo soki tolobaka moyena bango te kozala faux débat ocomprendre na oyo ezali important ndenge wana yebi alike soki motu nyonso te aza candidat soki akomi kosala nde toyeba kojuge ye bakoki kosinye contrat bakoki kosala bonime tozala bien soki tosali ke bazwi pouvoir tobandi kotala est ce que pouvoir oyo peuple ase retrouve par rapport na peuple azalaki na sikoyo akomi na vini toyeba bacontrat na bango soki ezali mpona bacontrat moko personnel to mpona bacontrat moko mpona intérêt ya population c'est ça merci Boris Bapema motuna moto ezali eke lelo par exemple remisi Chadari comme président et que a nommé Félix Tshisekedi comme ministre quelque part ou ministre Boboko d'accord Félix a travaillé dans Chadari dans le gouvernement. Merci à tous. Dans notre question, jamais à compliquer accepter Félix a travaillé dans Chadari. Et puis Félix a limité. Au moins Félix n'a pas proposé dernièrement Awa. Et a comme premier ministre pas pour le papa Tshisekedi à Boyaki. On a Boyaki la ministre papa Tshisekedi quand on a eu premier. Yo dit Roger Nala assassin à le bac papa Tshisekedi aussi va pour moi. Avant Félix a dit tout ça. Quand on était jeune, parce que là, encore à papa Tshisekedi, je peux la monarchie.
voilà sino nani bakungai te mais Félix Kabila totozaki ndenge tu mais Félix alingi yango te donc aboyaki yebake aboyaki mais lelo bakongole bele bakritikaka yana expérience te asala te mais ntango mosusu oyebi to ntango mosusu oza informe te Félix na 2011 azalaki le député le mieux élu ya Congo RDC mobimba azali bavoa koleka bato tu mais aboyaki kosiéger na parlement mpe na régime moko sanguinaire régime moko dictatorial ebeli bacongolais massacré ba 12 millions de morts plus de 6 millions de déplacés de guerre tous les crimes de guerre contre l'humanité arrestation arbitraire enlèvement insécurité généralisée nzala classe tout ami la boma yango wana omoni ke Félix akoki kosiéger na bango te pourquoi soki Félix asiéger na bango na Félix maboko pembe bango bakosala tu basamili gouvernement nini ekoki kotambola bien sino moto samili aza na tete ya mboka eza gouvernement eza kaka motana dirige bamultinational baza na kati Paul Kagame aza na kati Yoweri Museveni aza na kati Angola aza na kati donc Félix akoki kobebisa carrière na ye te mpona andima kotravaille na bango mpo so otravaille na bango quelle que soit bainitiative to patriotisme to civisme to nationalisme akoki kozala nango bango bakolima yango te bakosala tu bafaire chimie parce que moto aza na signature ya suka ce n'est pas premier ministre yabi président Félix aza na compétent donc même ye moko akoki koze te atravaille na bakondamne wana donc nga mekondama de ngai bogis soki andimi kotravaille na Sadam naza contre ye. Merci beaucoup Bogis Papema na ndenge tutana oya korépondre biso na émission oyo nini koyi koloba na population congolaise baza kolanda o lelo liloba nini okomi na population congolaise par rapport à nyonso ndenge ezali koleka na bacongolais na bakombaza oyo baza na poto oyo balia bambongo na population congolaise oyo eza kolanda biso sikoyo nini koyi koloba mpo na bango oyo oza le seul combattant oyo nga didie masuku na respectaka ozalaka na parti pris te olia jamais mbongo onanaka jamais loyenge osala komba na yo vraimen na ndenge moko ya intellectuel comme il faut nini koyi koloba mpo na population congolaise population congolaise merci à toi wapesi occasion na bato bayokanga na nzela na émission na yo merci à toi nzambe azala na yo elo na naloba na yo ezali ke mboka tosala nyonso tout sauf tosala mise na biso mpona balkanisation ya Congo donc tokoki kosoutenir voie ya balkanisation ya Congo te na mise na biso eza nde l'assistance ya mboka en danger tokoki koaccepte tribalisme te tokoki kosala tout sauf tribalisme la interdiction formelle na congolais nyonso andima makambo ya tribalisme epuis fo bacongolais oyo tu bazoya bambongo na diaspora awa bayoba ke nzambe aza bamikolo nyonso bato nyonso to bazoparticipe olia bambongo baza bacorrompu lokola badoketu bareso bamamoi katumbi bajate abe batuse ezala wana nzambe akabeti bango ifo bayeba ke baza na malédiction ya nzambe na milimo ya bacongolais nayebi ke bamingi baza basataniste bazokuwa na nzambe te mais Dieu existe biso toza bachrétien nzambe afrape bango mingi bazwi na bango ekoti na mobulu base repentir bao bambongo na mitema te bakokufa lokola banyama banyura bambalaka ta po nzambe abeti bango bamessage alobeti na mikolo nyonso ntango mosusu baza bapayene wana akomiseli bango na nzela na yo peuple congolais clairance totika makambo ya tribalisme tokoreconstruire pays ya tribalisme te mobutu na carrière na ye politique na Congo na batendere de pouvoir malgré mabe na ye natika unité malgré aboma mboka mais quand même tozali na matribalisme te tozala très très prudent tribalisme akoprofite na bato mosusu tala eloko mosalami na bandundu bolingi batebele bazotaka te nzoka nini okosalami na bandundu bato bakufi ezali na bandundu na mboka na petrole ezala te mais bato bazobosanake barwande baza pembeni wana ya bangombe baza mpe bato baparticipe na makambo wana mais bango batie bango na pembeni ezoki na kota ya makambo mosusu pepe
makambo boycott lelo Moïse Katumbi atwitaki bamikolo wana ya bakampagne ke tokontinue sabotage na biso babankaabia tozokontinue sabotage na biso ti le 23 décembre jour ya élection na twitter ya Moïse Katumbi atwitaki bongo lelo tomonaki baplace lamoka ezali baza mal organisé remarke bien baza na idéal te moto na moto aza na langage na ye so otali Francis Kalongo Olivier Kalipata abibeke na élection ya machine Francis Kalongo aleka contredit pas question élection ya machine te lobi na ntongo te elumbi aleki tokende élection ya machine kote kuna Lutundula élection ya machine te na baza bango tu na mtala langage na ye baza mpe na batémoin te bapotaki mpe batémoin te epuis à part ça remarke yo moko ke baza na batémoin te moto aza matese oyo asali campagne na dekasai te dekasai eza mona 7 millions et quelque na balecteur ye asali campagne kuna te asali campagne kuna te pourquoi abangaki lokola batindaki bato basala besoin baprocéder campagne ya Félix na place moya na este abangaki koya kosala campagne ya dekasai oza comprendre alors avec tous les mensonges oza mona poto ebiki so babwaki lacrymogène na kati ya salle bato tu babimaka na ekosola 20 personnes bazotambola ou 10 personnes babwaki lacrymogène ekwei liboso na bango lacrymogène ezwi kaka motu moko Martin Fayulu mwasi na ye na kati ya voiture azokipe te kingo akoanda azosekana na pembeni mama bipendu bazali bazozanga na pembeni tobisaki bino élection te boye na boye balobi ke Martin Fayulu aye na bandundu asali mpe aliwa tokani na kati ya bandundu baimmeuble na bandundu baimmeuble eza te na pembeni ya bandundu Martin Fayulu voiture alingi na livibambisi azopepamani campagne à l'américaine entre temps tala ye moko Martin Fayulu soi-disant na fiance na ye na bandundu tala ne bayambaki ye tala ne abi Félix na mbujimai na kananga na Chikapa nano esalama te bapilaka tuna lobi na Félix Tshisekedi oyo aza nani mpona promesa beti aza pilote na mokolo namona bato bazolanda avion ndenge ya terrir ileki donc cela veut dire na Katanga bazalaki trop sûr que Félix bazalaki trop sûr que Moïse Katumbi azali poser mazembe c'est que tous les Katangais bazali bakumisaka Moïse Katumbi mais baza même vision politique te sasa sa différence ya loisir football eza loisir politique eza vie ya mboka voilà donc football eza loisir politique eza vie ya mboka et puis ntomoya te président moko alliance ya pouvoir projet ya société ezali kaka kotonga bastade partout na mboka bastade eza biloko ya nsima ezala plus bapouvoir d'achat ezala plus économie kokreye baemploi bahôpitaux misala yango ezali na kati justice yango ezali na kati ya baprojet ya société ya mboka alors lelo sikoyo imagine nete oyo baawa matesa ezalaki na bandundu tala bato bayambaki na Félix na bafief na Katanga Félix abaki Martin Fayulu ezali deuxième ville na Congo na Kinshasa ezali fief ya Félix tala mokolo Martin Fayulu ayaki ta bauti Genève omonaki na bakongole basalaki na émission ya YouTube ke Félix Martin Fayulu Félix azwaka 2000 personnes te mais jour Félix autaki Genève ayaki otalaki élection ya peto mopi de 3 millions de Congolais badimana esalamaki na Congo wana ata kishaka ezali tombe tomoni mpe meme na bakongo nde bayambaki Félix Tshisekedi c'était tokamoni quoi na bakongo na matadi nde bayambaki Tshisekedi ezali formidable cela veut dire sikoyo Tshisekedi na pouvoir na ye na opposition afanda na Kinshasa atonda na Kananga te na Kananga bazongisaki na cadre ya politique barefule province aya na capitale te donc cela veut dire Martin Fayulu akokanga ville morte eza lokola référendum ezotalisa poids politique na yo opesi ville morte vendredi na samedi bato barespecte yango te so bato barespecte yango te koma bato abakela ire kovote eza référendum na bakongole bato bakomi kosa ndenge idps aprepara babulletin banda kala soki Félix batie ye te ezali makambo minene ozomona ndenge basomba ba France 24 ba TV5 ba RFI
Et puis à Genève, c'est le même Belge qui derrière, la libérale belge qui derrière Matambo Genève. On comprend? Nous allons soutenir Martin Fayulu. Mais nous sommes tout dit que Martin Fayulu peut avoir la connexion dans le lobbying par rapport à Félix Atambo, à le président et Béré au lobby. Tu peux la lobby. Alors, on a dit que à quoi ça sert dans la calamité de Konzabiso? Peut-être la tête de la chaîne, voilà. C'est là exact que Kabila demande pour l'Union européenne. À refouler les journalistes belges. Journalistes belges, ils sont à la mère qui élection dimanche na Brazzaville. Mais à quoi ça sert à lui, Michel, avec ça, là-bas, arrivé, Sancho et Chadari, pendant que Kabila demande de battre en sous? Quel chef avec ça, la biso? Et de quel droit minéraux que vous avez pour ma biso? Mais avec la partie docteur de l'île pour le gars de la paix. Est-ce que pas si on ose vivre, par exemple, ça me fait pour le gars de la paix, par le but docteur de l'île pour le Takabas, ma femme violée. Bon, dans la mitad, il y a un casting et tout. Il y a ce qui ici, par exemple, pour le gars de la paix. Bon, on a donné le cassage. On a donné le cassage pour le tel type de moto. Et il y a le fait, on va tomber la poste, donc on va faire la mort, pour que ça soit la femme violée. C'est qui n'a pas de la vérité dans tout ça. Mais, Batouan, on va convoquer la multinationale. Là, on va miner, on va passer pour le gars. Parce que ma peste, on va aller dans le cabiso. Nous, on va payer sous le monde, sur la pauvre, pour le soutenir, dans ma parole, mon papa, il a abonné dans le conayo. Mon père, le même maman, il a été banane. Alors, lui, il a eu des affaires, il a eu sous cadeau, il a gâté son monde. Non, c'est. Comme président, parce que la population lingue était pour la première population congolaise pour la président à Bambo Bamba Lingi. Donc voilà quoi. Donc Chadar il y a Kabila Katinaye. Yo monaki moti Chadar la campagne naye. Et qui olive l'enda mieux qu'on capable de faire la biso. Il faut qu'on la terre. Donc, Chadar, il peut voter et puis
Kisasa ake Kisasa akota ndio ndio kabila mbele ndio kwa watoto anasomea mboka president de school est-ce que la photo wana ufana na Swiss est-ce que président est-ce que mtu mmoja aibi la société non privée toi l'état kwa la candidat mmoja mais la réputation mais non ça c'est impossible mais non jamais Katuni bajote ya baba ipa pabori moka mimi ndio ke baza polo opposition tendenge nini la place nini na kimbibi na escroquerie pourquoi on Katuni teki tikatana kama ni kai bataye ni aboni katana bakatana na kete la censure parce que hata mtamete cha makala je mtaka kotele mtalazi mikate mtaka kotele aboni katana kwa mutele watu wote hata anasomea mboka benera na bako iko sala risusu shame kono utakuwa jati ya bomba eske uko iko ni mama kama yeye pesa kwa sababu ni kwa komune non kwa bawo kwa peyo fandi sa demokrasi na kama mtukola ka jepe bomba adingi ala tu na shabari na komune hii anabi bazala partenaire réseau intellectuel oui mais partenariat baba moja mobali Jean-Pierre Bemba kwa le passeport diplomatique pour faire que la Kabila mais il veut que Kabila malgré cela seigneur malgré cela mais ça c'est le mission Kabila mais la scène avec ce cas et national ou semi-national avec ce cas à quel point de millions mais combien de mamans dans l'hôpital va confier pour la marque de médicaments Batailleur va pouvoir diriger du sauté. Il faut que barrer dans les routes. Pour bien les autres besoin de barrer, il faut pour avoir la presse. Si Jean-Pierre Ben Madame Moïse Katou me retient donc à la danger, je dis que la candidat comme encore. Après, c'est vrai qu'il m'a fait saluer l'exemple. Mais professeur, qui a pris cache d'eux. Des choses qui sont la candidat, on peut mentir sur la bière. Mais le reste, pas dit, va prêter son cabinet avec la raison que l'opposition a dispersé. On comprend, on n'arrive pas de fixer la voix, il n'y a pas force. C'est un rythme. C'est grâce à Moïse Katoumi, mais nous avons fait un débat. Barouane va commission de la place opposant. Comme on a voulu soutenir Barouane, comme on a fait prendre les lignes pour Rwanda, terminateur, Moïdi, Loki, Babama Congo, alors la ligne de l'État, il y a bâti Barouane, va s'apprêter. On va contre la Congo, nous on s'en a fini. Rwanda Congo, mon sang tout en le poteau. Il y a une histoire Congo critiquer celui qui se quête. Celui qui se quête, il va où de côté de Rwanda. Gouvernement, il faudra se celui qui se quête à siéger. Pourtant, on va changer celui qui se quête. Ailleurs, c'est moi, au Kabila, la Moulili. Mais pour nous, comment est ta photo, mon côté. Et il marche, mon place, celui qui est Kabila. Mais pour moi, tu ne vas pas te faire de statut à la cause de laquelle ma parole est besoin Kabila. Donc, peuple congolais, toujours sensibiliser Bilo, toujours mobiliser Bilo, pour la pour la Bilo. On va essayer de s'organiser pour la Matambo, pour la Congo, pour commencer à connaître là. Vous êtes maintenant le pouvoir qui est le seul mot qu'à tête de la terre, parce que c'est exactement ce que les gens font. Donc, on va qui enrôlement. Vous voyez, il y a une sécurité dans la Ebola. La voilà peuple congolais, doit la bichou. Toda la Cotelema, toda la Ini, toda la seule Félix qui se quede la salle madame de sanctionner. La date qui se quede travailler de pêche. Cela veut dire qu'on soutenir Félix pour apporter à des Kimoka. Mais il avait la confiance que Batali 36 ans de lutte, Bataïsate. C'est bien que le Bakébidi Machouke a l'Agimo Abatu. Dans la presse, peut-être que Boketu a l'Agimo Abatu. Tout le monde a l'Agimo Boketu avec le bon de la
Katumbi na baaudio omonaki claire tomoni claire Moïse Katumbi omonaki na atakaki Félix na Ibiza mpona makambo ya Ibiza claire mpo nini yeke kosala mbongo ofoteke atake Félix Tshisekedi eza claire yango peuple congolais tozala unis po défendre victoire na biso ya Félix Tshisekedi bamakambo bamakesa oyo ezali embrouillement idée na bango ezali ke baembrouille situation mission na ezali bandaka ya balingaki élection te baembrouille situation te bango baganye bobula ezala na moka po bambake le transition na kabila eza te bo bana Moïse Katumbi bazonga mais bakozonga te loba Dieu ne puisse pas eza mbona babutu moko bakongole bazolela oyo bamisusu batiki bana baoflere batiki bati bavere soki baza nzambe oyo eza na bomongoli na bamessage ebima tous les jours mpo na congo bazonga te tala bango c'est ça. Merci beaucoup, Bogis Bapema. Merci, chers internautes. Beaucoup de gens Bogis Bapema, n'engue à partir pour quitter les début jusqu'à la fin. Pour y avoir une la population congolaise, pour la baie Bolinga pour critiquer, Félix Tshisekedi, il est sain. Pour avoir preuve moto la Zaroya, il y a un bongo, il y a boye. Moi, là, Tshisekedi, c'était dans le milieu du village, faisant ma partie sango. Tout le monde a fait jamais, c'est quand il preuve, Moureyako, avec un bongo boye, il s'en a ngoté. Biso mo police congolais toza ko sambouyer na makambo ezanga na ngotina. Merci beaucoup. Merci à toi Bogis Bapema na ebité soza mboto ko pesa na bao ya yo boda to ko tika yo na journal lelo. Na pesi na mboto mingi na yuna me ata na kini mtoto na koya ba mboto toto na yule ba bona na yuna me. Merci. Na pesi Charlie na nula Dior na pesi vraiment ngambia mona yibu na ni donc la bande la loi la bande se trouve à la maman Charlie Madonna donc la PJ José de Londres était bonne année qui n'arrive là et la PJ j'ai fait tout même d'abord année la PJ a fait différent d'abord année la PJ José qui m'a tenu donc ma maman bonne année la PJ veut la année qui était la maman bonne année et la petite bonne année la Congo RDC on va se d'ici année dans l'année à la voyage et dans l'année de sous-sérénité à Koleka et dans l'année à détermination et dans l'année à motion et dans la paix parce que Kabila a sa famille couleur pour les accompagner le commune et nous surtout qu'on a dans la boutique il faut pas signer que tout le monde a eu pour d'autres à des conditions pour que ça esclave la vérité. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Bogis Bapema. Balasima, tu as besoin de consommer, merci beaucoup, Nzambe Apambola. Merci. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.